Mbote banamboka bipai bison esika bozwami. Bandeko, tozali na 18h 20 minutes nde mosala na bino akoti na studio. Lelo tozali le 6 décembre 2024. Na tindeli bino mokanda oyo Monseigneur Ambongo akomeli Bemba. Bandeko, tozali au moins na 56 ministres. Mais makambo oyo Bemba akomisi Tilombo Nzambe na ye, Bemba azo intimider Fayulu, azo intimider Sesanga, a intimider Ambongo, a intimider Sole, a intimider corps religieux nyonso catholique. Bemba lobi ke ba débloquer mbongo 1 million par chaque diocèse, 47 diocèses amboka biso mobimba. Ba zumbongo ba pesi bango ba le. Bemba bosa ke ba longola ki ye pona ki moyibi. Ba pesi 10 millions pour ko leisa bazalendo. Bemba zumbongo wana le. Yango ba longola ki ministère ya défense. Na ran na ye chef rebelle, vice-président de la République, bazu ba tira ministère ya transport. Azame mena niveau ya ministre intérieur était, ministre de défense était, ministre des affaires étrangères était. Donc ba kitisi ye. Donc Bemba ya ko intimider bato. Et bino botanga mokanda wana oyo soli akomeli ye ke a expliquer makambo wana. Bemba obonsani ndengo zo entretenir na bakatakatanga kuna po osala tiro moku d'état. Tozali na ba document ya ba transfert mbongo oyo tindaka. Yo bosani yango ozo caresser tiro po ozoyo oteka mboka. Yo comme un mouvement de liquidation et ndeko nanga Fidèle Babala o souffrir pour na Bemba. Bemba atika au commissaire ministre te akende kozwa oyo Dr Mbungani et Longiroko la kasi ayeko nommé ministre de la santé. Alors Bemba a kosi yo ke no koma mokanda po alo ba ke yo ondimi makamba o changer constitution bo changer yango comme ça bo changer pe bongo ya mutu ya Tilombo bozolo ba ke constitution na isaimi ba paya Bemba wana yemo to azaki base ya makamba constitution wana te walo baki ke soki mutu aboyi referendum au matera bato a char to mona pasi ko kanga yango na bazamba ateka yango nyonso moyibi azofinga katolike lopango wana ye azana kati locataire ya papa Jano wana amoni papa Jano asali grotte papa Jano azalaka donateur ya katolike kimi Nzambe ezali kula papa na biso wana ayoko bota zabulu aboti zabu Bemba akende ko intimider na yena Tilombo mapumbu na bango lokola cross ya église ya catholique ngbaong mapumbu longbo lokola mapumbu ba mouton ya batiadien. Bemba akende ko cracher likolo ya Fayulu aza niveau na ye c'est ça ngaza na niveau na ye abenga Katum même soki abengi yo Bemba yo za 100% zairwa mama ya papa na yo nde aza ndeko na biso ngwaka koko na yo mais c'est pour les belge mama na yo za monzombo ya Congo Brazzaville yo za na sans zairwa na nzoto na yo oke no finga mbongo ofinga sole mama na yo za monzombo famille ya Numazarai na Congo Brazzaville yo Bemba yo za na makila ba zairwa alors yokola yo luki okomi na zone rouge toko poata makambo nyonso yo sana zamba oyo yo sana zamba toko poata yango parce aussi luki même ceux tous les chrétiens catholiques étaient tous dans respect et tiawa kufi pona yo Bemba Kabila empoisonna et tiawa pona yo Bemba Monsengo alobi que les médiocres dégagent ba empoisonner di kolona yo Bemba et Bemba parmi ba ministre yo do yondo yebi ko loba yo Bemba ndo yebi ko loba lokola yo luki zala mobali ko supporter yango to yebi secret na yo to ko bimisa yango tout to bimisa yango tout obosani ko zana plainte na niveau ya gouvernement ya mboka obosani yango na okanisa ke Tilombo wana ko zala éternel na pouvoir po yo bakanga te bako kanga yo et pa na biso balobi mo songu ba lenza nganyina to ko lobate mokolo ezali oyo ko mona oyo so azui message yo bandeko botanga mokanda ya sole oya komeli Bemba et catholique protestant kibangiste musulman bino mangomba to yebi bino kati ya mboka wana Bemba a craché likolo ya catholique a craché likolo bato nyonso bino ba chrétien catholique to sangana to bengana pouvoir oyo yo motolobi aux âmes démocrates yo ba ke yo en tant que garant de la nation moto akopekisa makambo azate
Et ba ministre nyonso ba vandi kimia bemba akende na top Congo. Akende ko loba o nyonso lobby. Voilà réponse na e lobby les 5. Oyo sole azongisi lié yango na tinde bino mokiri mobimba bolanda yango. J'ai dit et je vous remercie.